Balobi événement ezali moko le 18 mars 2023 na salle de cœur de Marimont na Belgique. Bozangati. Balobi bongo Béni Antonio la main d'or. Décoration ya luxe, loboko ya maman ya luxe. Mbote na balandi nyonso o balandaka Ursule Botelwa TV. Et lelo to elibino bonne nouvelle Karine Pala azomema ba comédien nyonso na Belgique pour na défilé de mode ya le 8 mars. Alors ngana koloba mingite mikolo tozaka na système ba preuve. Ngana koloba mingite na kotiela bino botala ba comédien comment bazo sepela Karine Pala azomema bango na Belgique pour na défilé de mode oyo ezabongo le 8 mars. Alors journée de la femme te bibiso sur ezalaka le 8 mars, mais Karine Pala a décidé que na bata théâtre ba maman nyonso ya théâtre ba kende ko fêter le 18 mars na Belgique. Bako sala bongo défilé de mode, bako défilé na Maputa, bako lata vraiment tenue ya Maputa comme une femme. Et puis bako sala ba musique na côté la bino ba répétition na bango. On va voir comment bazo répéter, comment bazo ko se préparer pour la journée wana. C'est vraiment du waouh, c'est du nouveau, du jamais vu dans tout monate. Comédien moko azwa responsabilité ya baninga na ye bat amema bango na Belgique. Vraiment félicitations Karine Pala. Merci mingi. Zan ba comédien msu ba koma ta Belgique te. Mingi bazawana ba koma ata Belgique te, mais grâce ya Karine Pala bazomona Belgique en tout cas ekozala kitoko mingi na ebisi bino ba video ezali o baza ko répéter ba video ezali o bango moko ba comédien ba koloba toko bandana ya Nicole Ebakata toko mona ya Nicole Ebakata koma ye moko akoya ko expliquer biso comment Karine Pala asali moi initiative na ye ya komema ba comédien na Belgique. Vraiment eza likambo moko ya munene, eza événement moko ya munene. To sengi na ba comédien, to sengi na ba congolais, ba comédien o boza na Belgique, o boza na poto kuna. En tout cas bokende ko soutenir ba comédien na biso e ko sala malamu mingi babiloko aboye. Babiloko aboué, ba défilé de mode netka ya babiloko aboué. Vraiment ekozala wow, to ebi Karine Pala biso nyonso la main d'or loboko anguya. En tout cas ye a simba ke lamba soka simbie lamba elamba epesi forme. Soka simbie lamba elambe latin joto vedi e latin joto sko to mona baya Nicole Ebakata, to mona baya Gabi, to mona ba bijou la reine, to mona ba via ba fan nyos ya Mimi Kabongo. Vraiment rendez-vous à ne pas manquer le 18 mars na Belgique. Ça va inda. Le 18 mars veut dire ça va inda, veut dire bakosa la plaie à craquer. Donc to sengi na ba ndeko nyonso o boza na poto ya Belgique, o boza na France, o boza na Paris. En tout cas bosombaka déjà ba billet na bino o boko quitter la Belgique pour na kokende ko soutenir l'artiste ya mboka na biso. Tous les Congolais ozawana en tout cas ko zangate eza rendez-vous moko ya makasi bokende ko soutenir ba comédien na biso et ko sala malamu mingi. En tout cas VIP eza kaka na $50. Donc VIP eza kaka na $50 ba billet ezali $30 na $50. Merci beaucoup Toyoka. Ya Nicole Ebakata 2023 oyo toza Belgique wana. En tout cas, bozela biso, bozale ebele Belgique tombé. Ma sécurité donc toujours là. Donc grâce à Karine Pala et tout la sponsor, donc ma visa de côté dans les bons. Babi nzambe soka zo pambola to bombe sengo pona ni. Babi papa mema maman. Maman yo mope mema papa. Po babi journée on est dans le 8 mars. Journée internationale de la femme. Veut dire to fait en oka ba le 8. Tout ro to boy.
Karine Pala au capi de la mode à Sepeli Sibino. Namé béni la main d'or. Béni la main d'or. Occasion, on n'est pas manqué. Pour en tout cas, vous n'allez jamais déçu. Boya bomona makambo kitoko. Ba comédie bomona rabango kaka. Ba joua kame joua na bomona ba ona facette mususu. Bomona ba ko yemba ba ko sala balé makambo kitoko kozala en tout cas tozanga te boya bo soutenir biso. Toza vraiment na besoin na bino boya bo soutenir biso en tout cas to lingi le 18 mars wana en tout cas saluana ekweya. Ekweya vraiment wana ne bolakisa bolingo o bino bolakisa biso bolakisa ko à travers ma présence na bino so bozala wana et ozala kitoko ba invité surprise donc vraiment boko sepela le 18 mars yonanga lokola babenga ko mama lokola babenga ko mwasi toaka na kati ya mwana biso moi esuka ka le 8 mars non tozora du premier tina suka ezaka ba mama te mwana biso le 18 mars la bi mwana biso ba mama tokolata penda la femme africaine kolata penda na kikongolité na lokata bongo da mutazanga te boya ebele parce que Beni Antonio aza mutu ko soutenir mutu aza na souci ya ba artiste mutu aza na souci ya mode mutu aza na souci ma mbebele venez nombreux boya ebele boya ko soutenir abino donc ngape ta musuna mystique afumina ozala pona la xebno nde bakanga liputa babi mwasi nde liputa boya ebele le 18 mars défilé de mode balobi boya to fêter le 18 mars babi VIP à $50 VIP c'est la place ici c'est 30 euros. Et pour artiste nous le quoi ba Nicole Bakata ba Pati Melanga ba Gabriel Bolembo tumba ba Minika bongo ba fille de ouf boye pe na po ba surprise ezebele na bengi sibino ba Belgique wana e bukana ezali bongo na Belgique na Quai de Marimont numéro 51 boîte postale 1080 na Molenbeek bozangati boyiya et 18 tala menga bandi bangu na kyoka la place ala tosengi na batu nyonso o balingaka comédie ya mboka na biso batu nyonso o balingaka ba comédien voilà so peno lingaka comédie ya mboka na biso donc oza pena fanatique ba comédien tokutana kuna na Belgique ekosala malamu mingi tokende ko soutenir bango to lakisa force ya mboka na biso to lakisa force ya ba congolais to soutenir bandeko na biso tokende kotala défilé de mode ya Karine Pala totala comment ba ko présenter ba biloko na bango comment ba ko présenter ba tenue na bango o etongami bongo na la main d'or Karine Pala vraiment beaucoup de félicitations madame Pala to sengi yo vraiment to pesi yo vraiment ba félicitations to wakeli yo ba fleur pour initiative oyo etikala toujours longtemps et où melado et où mela ezala pona longtemps ezala kate pona 2023 ezala pena 2024 ezala pena 2025 en tout cas ekende musika to peli makas komona mama mimi na poto ya Belgique komona mama mimi na elamba liputa na roba liputa azo défilé en tout cas ekosala malamu mi komona tata mimi azo ko défilé en tout cas to bengi bino nyonso congolais nyonso ya Belgique congolais nyonso ozala wapi alors futa billet na yo okota na concert sombaka déjà ticket ya bus sombaka déjà ticket ya métro sombaka déjà ticket ya avion au futi billet na ya concert okei ko sepelisa Karine Pala elongo na ba comédien nyonso ekosala malamu mingi mama Monica family na poto kuna esika bozali ba mama Rebecca na Londres donc bino nyonso kuna esika bozali bosombaka ba billet déjà bokendaka kuna na Belgique ko soutenir ba comédien na biso ekosala malamu mingi balobi mama Waski mama Dawa lifestyle kende ko soutenir ba comédien na biso ekosala malamu mingi do ba nyonso bozana poto bokende ba mama Kimia Sarah donc présence na yo kuna ekozala nécessaire talaka yo queen de la sape donc bomona na kuna na concert ekozala malamu mingi alors nazotiela bino tota la répétition comment bazo se préparer ndenge bakoyemba ekozala bien tomonani
Oyo ya misato pia koma okase usela la misia kibise baoti bayo manyeli bateo Magoma ntabe ase wana la mobali bakundela yo masia sisa mambo yeke aliko kende unangema tasiti sama mungu fanya sala bukanisa yo misebe sambo yiso Mokolo ya mona njini, siboso ya kumata na pepo. Na kongoli miso sima, na moni ozali kolela. Kela otongoli loboko ye, opepi na reki shambala ye. Na chilo boko na jingo, toka na zanga ta shenete. Mona tiki la fana na wana touti komona koma bazosala répétition po bakoyemba bakobina bakosala badéfilé de mode et ozala vraiment une grande événement alors tosengi na bino nyonso bomona na kuna batu nyonso oyo tolingaka bateatre mboka na biso batu nyonso oyo tolingaka baartiste mboka na biso batu nyonso oyo tosepelaka na bacomédien oyo bolingaka mpala oyo bolingaka ebakata oyo bolingaka bijou la reine oyo bolingaka ya gabi en tout cas tomona na kuna biso nyonso bafani nyonso liza tomonana na Belgique ekosala malamu mingi alors kande toloba na bino soki oza muta sika okoti mbali bozo na chaîne na biso abonnez-vous commentez likez partagez ba émission na biso et puis appuyez la cloche de notification ozanga te potoko yela bino bilili ndenge koleka makambu nyonso ndenge koleka na Belgique ndenge ya Gabi ako défilé na ora baliputa mamae mamae na mona ka neti kaka déjà Nicolas we komi na ratete ko mona ya Gabi ndenga ko défilé na roba liputa na mona tata Mimi ndenga ko défilé na roba liputa na mona kotoyo via Queen Mother ndenga ko défilé na roba liputa vraiment ekozala malamu mingi na sengi na ba comédien nyonso obozaka na poto bokende ko soutenir bandeko na bino et puis ba comédien nyonso ya Kinshasa soko zali na ona eloko ko sala te en tout cas au rejoindre bandeko na yo olanda bango balobi union fait la force donc bokuta na kuna bino nyonso pona ko soutenir bandeko na biso ekozala malamu mingi soko lingaka au capi de la mode soko lingaka vraiment Karine Pala donc soko za vraiment fanatique ya au capi de la mode alors bomona na kuna ekosala malamu mingi ekozala vraiment kitoko eza occasion moko ya bien pona biso bato tolinga ba midèle surtout pona bato batongaka donc ba couturière nyonso wana eza occasion malamu pona bino kokanga ba photo kozwa ba image comment bato bako défiler kozwa ba modèle ya sika ekosala kitoko makasi. Alors, si vous êtes nouveau sur ma chaîne, abonnez-vous. 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 Donc, vos sabobo, abonnez-vous, commentez, likez, partagez nos vidéos. Kande Toloba veut dire partagez nos vidéos. Ça va j'aime, ça va commentaire, surtout va commentaire boké nangote, bo commenter nase. Bisous. Événement, balobi événement ezali moko le 18 mars 2023 na salle de queue de Marimont na Belgique. Bozangati, balobi bongo, Béni Antonio la main d'or, décoration ya luxe, loboko ya maman ya luxe, et kozala wana. Boye bake buffet offert, hein? Buffet ezali offert 30 € par personne, VIP ezali juste 50 €. Nanya kozanga. Nanya kozanga parce que nga moko capi de la mode na kozalana pour na défilé de mode pauvre luxe to kozalana pour na défilé de mode bozanga te balongi partout dans le monde bozanga te parce que mukolo wana le 18 mars masolo ya ba maman
Ezayako Inda le 18 mars. Vous voyez, maman, vous avez notre démonstration. Il y a moi encore déjà. Moi, c'est des détails. Moi, c'est des moutous. Moi, c'est des nzoto. Ni son koloana. Ota la kaka. Okangali puta. Babili puta na weza kana singa. Oto weza kana singa te. Ngana na okangali puta. Oh, okangili puta. Koto e bimbi. Koto e sali. Yango te. Otala bino moko. Otala. Eza ko inda bongo liputa ya mibale. Okotia ngo kote nini? Bino mo boyeba. Yanga na sola kisa monde na kotia. Na kosala fleur. Na kosala fleur te. Na koboka ngo na lipeka. Na kotia ngo wapi? Otala bino moko. Voilà, Balobi le 18 mars. Le 18 mars de Macabou. Le 18 mars 2023. Au Capi de la mode à Rosala. On a béni Antonio la main d'or. Le boko à maman, boko yoka. Décoration à luxe. Le boko à luxe. Balobi kaka 30 € à Pamba. Na Belgique. 30 € à Pamba. 50 € pour la VIP. Repas et alliés offerts. Boya et belé vous amatez. Malong il va partout dans le monde. Tozo c'est la vie. Le coloana. Ils sont là à voyer. Maman mata qui biso. Aïe comme tabana. Ils sont ceux qui nous maillent. Ils sont dans la lica voilà. Salut. Salut à tous. En tout cas. Il paraît que pour ce Karine Pala, le capi et le coltan de la mode. Ngayo hein, asa pembeni na bino. Mingi pembeni na bino. Balongi. Nalingi bino mingi. Boza balongi. En tout cas, mingi pembeni na bino kande na zoloba. Pour le kanga musikate hein. Nazawana. Na Karine Pala TV na YouTube, na TikTok, na Instagram, na Facebook. Autant na kaba page wana nyeso. Donc, on a mingi pembeni na bino na bungiti hein. Taka le capi de la mode. Hey, avant la mboka nini. Ouais, puis na RDCT. En tout cas, je vous aime beaucoup mes chéris. Je vous aime, je vous love. Nazota la commentaire na bino. Nazota la nyonso bozo koma. Boza la motema. Je vous porte dans mon cœur. Je vous love. En tout cas, merci pour tout. Merci pour tout. Vous êtes le mien. Vous êtes dans mon cœur. Mingi, Karine Pala. Mingi, le capi de la mode. Mingi, le coltan de la mode. Mingi, balongi. Je vous aime beaucoup. Bana poto, bana Europe mobimba. 2023 toza Belgique wana. En tout cas, bozela biso. Vous allez belé Belgique tombé. Donc grâce à Karine Pala et tout le sponsor, donc ma visa de côté dans les bons. Babi nzambe soka zo pambola to bombe sengo pona ni. Babi papa mema maman. Maman yo mope mema papa. Pour babi journée on est dans le 8 mars. Journée internationale de la femme. Vedi to fetango ka ba le 8. Tout ro to boy. Karine Pala au capi de la mode à Sepeli Sibino. Namé béni la main d'or. Béni la main d'or. Occasion en ne pas manquer. Pour en tout cas vous allez jamais déçu. Boya bomona makambo kitoko. Ba comédie bomona ka bango kaka. Ba joua ka mais joua bomona ba on a facette mususu. Bomona ba ko yemba ba ko sala balé makambo kitoko kozala en tout cas tozanga te boya bo soutenir biso. Toza vraiment na besoin na bino boya bo soutenir biso en tout cas to lingi le 18 mars wana en tout cas saluana ekweya. Et quoi, vraiment, on a des bolaks à bolingo, oh, bino bolaks à biso, bolaks à travers ma présence na bino so aux alawana et aux alakitoro. Ben, invité surprise. Donc, vraiment, pour CP là, le 18 mars, Yonanga, le roi la babenga ko maman, le roi la babenga ko mwasi, toi, kana kati à moi na biso. Moi, et souka le 8 mars, non, t'auras dit premier. Tina souka ezako ba maman te moi na biso le 18 mars la bi moi na biso ba maman to kolata penda la femme africaine kolata penda na kikongolité
nalobaka ta bongo na moto azanga te bozanga te boya ebele parce que Béni Antonio aza moto akosoutenir moto aza na souci ya baartiste moto aza na souci ya mode moto aza na souci ya makambo ebele venez nombreuses boya ebele boya kosoutenir abino donc nga mpe ta mosu na mystique afumi na ozala mpona alakisa bino nde bakanga ya liputa babi mwasi nde liputa boya ebele le 18 mars défilé de mode balobi boya to fêter le 18 mars babi VIP za $50 VIP c'est ma place aussi sur 30 €. yebe pour artiste non quoi ba Nicole Bakata ba Pati Melanga ba Gabriel Bolembo tumba ba Minika bongo ba fille de ouf boya pe na po ba surprise ezebele na bengi sibino ba Belgique wana e bukana ezali bongo na Belgique na quai de Marimont numéro 51 boîte postale 1080 na Molenbeek bozangati boyiya et 18 tala menga bandi bangu na tokanga place bo kola mo ai bolali ko biso tokozala